Bosengo tondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko malandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino betika ete kimi enzombe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la bino banso ba oyo pesi biso confiance et fidélité ya kolanda ka biso pe ko benga ka biso na mikili ya bapaya tope na fin fo ya République démocratique du Congo tika nzombe alola a pambola bino toko fungola basangola biso na maimatali este ya République démocratique du Congo pe tokolobela bokutani ya président de la République na bande ko na yeba anglophone pe tokolobela bongo maimatali kini bopeto pe banso batikali bokolanda yango na bolai bwa basango toki de penza lolenge tochila ko yebisa bilo ete tokofungula basango na maimatali este kabo ya l'homme puissant vidéo na este ye kolwa biso oyo tolukaki yangoyo eye bayi soldat bafungoli misu na este ya République démocratique du Congo kaka ndenge bino moko bokomona bongo tolobaki mwinda epela libela na libela ba soldat pe mwinda epeli balobi este ya République démocratique du Congo ekoki bongo kozala enclavé lolenge oyo te otumoli ese cette fois-ci biso moko bakolo Congo to telemi bozwa bino moko lolenge kani ba soldat bakani moto oyo M23 te M23 te bozwa lolenge kani bazalaki kofuyeye bomo na bino moko Soulé soulard à son état. Comprenez même, il parle d'un motard, alors comprenez que c'est vraiment gravissime. Bon, kila mtu Sikiasa nchi njo nchi. Nchi ni za kwa nchi. Karte kisikonese. ya kwanza. Twende tuone. Patia mzee angalie. Sasa watu wa kesho mnakimbia Macha wasome tuone. Bobanga basoda ya République démocratique du Congo pe population balobi lisu likolo ya lisu M23 mukamate oyo azali Rwandais bino moko bozo mona ba dossier a kotiti kutu bala mike balobi te biloko wana ya ye eza déjà inspiré pe photo oyo azotambola nango ya ba mona Rwanda eza kutu ya ye te do ba infiltré bazali ebele yango tolobi bravo na bana STP basoda pe ba policia botelema pona kosala musala lisu likolo ya lisu kobanda lelo mwinda epela M23 kataye tolobi bongo te bongo. Merci bandeko wala bilo moko bomoni ete bayi police ba kosala musala bango na Est République démocratique du Congo bolandi na bokebi kasi tokende bongo na bokutani ya tata mokonzi mo ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la bandeko na yeba anglophone kabu ya l'homme puissant vidéo. wana tolongwe bongo la bokutani ya président de la République naba ndeko na yeba anglophone tozongi mbangu na incendie oyo esalami bongo na lake bongo na este bobele ya mboka la biso na bokimi bitumba na population.
participer mawana République démocratique du Congo pamba te wana bina moko boko mona masuwa munene kasi population boyo kalolenge ni baza koganga tokufie Mungu wangu Mungu baba bazali na bango sika mosusu te kasi wana na lac bazoki manini M23 bazoki manini ba Rwandais oyo baye koyiba biso ndenge kaka bakino balobaka ba Rwandais nzamba pimela bomengo biso na bango ne bazala nyongola biso kasi tokominete na nyongola bango bolanda kolela ya Batu wale mule. Batu bangali hapa. Lakini avantage pale kuko binani vya ula anataka kufa. Huyu wapi? Huyu hapa. Kuko manalala mule mule. Huyu anakufa hapa. Wapi? Huyu hapa. Wapi? Hapa hivi. Batu wajitupe wale wanaona naje wale. Ibatu yapi nyana gonga. Nzambe kotika boyete po mabele oyo pesa ezandi ya ba Congolais ezali ya ba Rwandais te yango tozali kobeta mbela na esika tokimaka po ete tokenda kokufa bango batika la kozwe esika wana lisu likolo ya lisu capital telema le 17 Olanda mona mboka Bruno Mimbenga Olanda mona mboka Josué Lumumba pe océan de la presse congolaise tokobi mananzela pe président elebate ale bolojwa tolobi nyonso esila po pasi ya boye tokondima yango lisusu te kobungisa milimo ya boye océan du Congo tokobela tibo koyoka tolongo bongo na incendie total lolenge kani bayi pulusu tope bafabo bali bongo kokena lombango na Goma wana spectacle kabuya l'ompuissant oyo ezali nango filme ya Rambo te ndenge bokomona bamoto kidi na nzela ya mabele ezali nde basoldat Congo balobi te tolembi pasi ya boye biso nyonso vers Goma mikolo mileki tolakisaki bino population lolenge kani basimbaki moto bazali kokena yango po ete flambeau ya République démocratique du Congo epelaka nde moto yango tozali kobela mwinda epela zongisaka na ndako mwinda epela libela na libela pamba te toboyi molili nde bondoki yango biso topelisi mwinda bisika loso zali simba alimeti yo pelisaka yango la bougie ongengisa République démocratique du Congo yango basoldat na biso balobi moto lokola kaka Rambo Sylvester Stallone tokelela Goma kosisa likambo oyo ekoti mobulu M23 apakati M23 akimi kasi na sima basoda kokanga ba M23 kobeta bango bino moko botala ndenge nini M23 apanzi biloko ya ba commerçant apanzi mituka epesi pasi pe mawa yango tozolo baka na peuple Congo lisu likolo ya lisu boye tokonziba lisusu te la guerre sera long et populaire maloba ya Mose Laurent Désiré Kabila soki babimite tokobundala bango etumba tikino bakokima boye te boye tolongwe bongo na est ya République démocratique du Congo wana tozongi na lombango na Kinshasa bino moko bozwa opération Kin Bopeto salite ezali bongo bondoki yango bomona na Kinshasa babimisa Kin Bopeto ezali bongo mabete kasi bino moko botala Kin Bopeto na Congo ebongwani nde bondoki pamba te moto azali kozwa mabele abimisaki na telase azongisi lisusu na telase wana ezali Kin Bopeto to pe Kin bondoki yango tozali koloba nini ezali koleka la République démocratique du Congo bande kolangai mona mboka ngobila mbata ye atiki nde makambo ya kotala lolenge kanye ezala kasi alobi to démolir est-ce que ezali mabeta ezali nango mabete kasi esaleli nde ezaki toko te papa ngobila je koko population aleli botika nano koluke la président de la République ba problème pointe bino moko boyokaki bozwa communication ya population na stade de martyrs kasi boyende bolingi peuple atelema alata nkanda po ete tosilisa makambo oyo te tolobi botika konyoko peuple tango bino bokokita la terrain ba chef de quartier ba chef ya commune ba bourgmestre bazali wapi po ete boyeba kosolola bato
tango batongaki na libanda nani aliaka mbongo? N'est-ce pas bourgmestre? N'est-ce pas l'état? Est-ce que bango batongaka na ba propre gré na bango? Ezali kitoko te koluka popularité obile boza koluka. Lelo la commune Lemba opesi mbwambwa boyi peuple atelemi to ebite ekosuka ndenge nini. Yango to beleli na bakambia ye ekolo Congo. Botika makambu oyo. Botika lolenge akosala to lakisi bilo terrasse wana. Wala kili bopeto kobuka ndeki bopeto te ekomilika mususu. Peuple congolais lobi oyo akola lisamisu te ekokende pe ekozonga to sengila bino bosala yango la lolenge ya malamu po ete Kishasa ezinda te, Lemba edinda te, Wileri edinda te, kasi na lolengo bozwili mbako ya kosala yango kitoko te mabe makasi to beleli boye te population azo souffrir. Bande kotomela mwa mai moke na kini bopeto po ete tomeka komotalisa na mwa moke nini esengeli kosala pe kosunga tata mokonzi mwa ekolo. Pamba te tokomi na batango oyo tokokende bongo na maponami. Est-ce que popularité esala makalolenge oyo tope koluka bozala na bato bayike ezali komoni ko population te ya libongo te. Bino moko bomoni ete ba kolongola biloko bia tela se ba koboka la se. Kasi lelo opération buka buka bo. Monaki na mikolo mileki matonge tombe ba kokoisa bandako. Ezali mabete bande kolanga tomela mo mai po ete to analyser na bino elongo na sibatola tsabino maye makoleka na nzela ya bilili. Ebongaki nini? Soki penza mwana mboka ngobila peje koko bali na souci ya koko misakini bopeto lolenge opération oyo bima misolo bele kasi ezwi na ngole bongo tulu nini esengela ki basala esengela ki bazonga bongo bisika bia ya faire foncière oyo ezali kotala mai makalma tali mapango oyo yebi lotissement ya ba commune iso esengela ki da bango kosala nini kokita lokola ba kobuka la commune ya Lemba ba bengi bongo ba chef de riz ba bengi bongo ba chef du quartier ba vandisi bango kotalisa bango ba bengi bo komesa komina Lemba po ye sengeli ayeba lotissement ya Lemba esengeli ayeba buku ya lopango ya Lemba Lemba ebandi wapi esuki wapi yali la balabala boni yali la ba quartier boni Lemba etongamaki modele nini lolenge ba belge batikaki yango pelelo ekomi lolenge nini po ete Lemba ebanda kozinda kobuka ezali mabete kasi yango ya kobuka esengeli bo préparer po ete batola tango batongaki bandako bayibaki balabala leta oyo azali mobeko institution ayebaki yango po ete batola babandeko kele kofuta bongo na commune mais d'un coup bino bobimi na opération buka buka population akolela maponami yango est-ce que boko pesa tata mokonzi mo ekolo maboko to pe bino boali baloki na ye o boali nzinga nzinga na ye tata mokonzi mo ekolo tala likambo oyo kabu ya chelanga la stade nini peuple alobaki na mwana mboka Félix Antoine na banzi wana tozongiseli bilo po boyeba ete nkanda oyo bozali komatisa la population na banzi bomonaki yango ezalaki bongo déception bomonaki yango ezalaki bongo elobeli kitoko te kasi neseli na bino nini bokotalisa elingi tata mokonzi ya mboka to bolingi ete yango tokobenda entourage ya solo oyo ya Félix Antoine Tshilombo botala nzinga nzinga na bino bakosala bosala malamu te kobuka ezali malamu kasi nana lia misolo wana bo bala kokanga bato oyo ba autorisaki pe population po ete batonga bandako la balabala pamba te balabala ebebi ekope mate matonge ezinda victoire ezinda lingwala ezinda kasi bo benga bato oyo baza censé akotalisa bino ete Lemba ebandi boye esuka boye pona ni botia ba chef de riz pona ni botia ba chef du quartier mosala ya bokomese ezali ne tango yomba la moko mokambila bango nyonso okiti na se ya mabele pona kobuka ndeko nanga balukaka popularité lolenge boyete pamba te motola ntembe akoyaki na se ratolia aussi de la presse congolaise toleki bongo na kini bopeto toki mambango mwana mboka Adolphe Mozitu ye wana azwi makolo bokendi bongo na bandundu akokoma pe tokotalisa bino bilili pe kuna akei bongo obele kokoba na mission waye ya titrisation du terre oyo bilonso boyebi pe akotalisa la molongo mobimba ba recommandation na ye domi oya pesi pona bofuluki ya ye kolo Congo
kasi wana ezalaki bongo na ngambo ya Nouvel Élan na ngambo pe ya SID bango pe basalaki mobembo bongo na Congo Central bazali pe makolo na nzela pona bozongi tokokutana bango pona kotunaka mituna nini bango bazali bongo kokende komosala kasi wana totiki mobembo ya mwana mboka président ya Nouvel Élan, mon amboka Adolphe Muzitu bo bakiselaka ye Fumumpa, l'homme de titrisation de terre, wana makona ye ezali bongo vers Bandundu tokozwa bilili tokolakisa bino pe ya président ya SID mon amboka Martin Fayulu Madidi bango pe na équipe na bango mobimba bakendaki pe Congo Central na bozongi na bango bazali kozonga wana toleki bongo na makambo ya président ya Nouvel Élan pe ya SID toki mambangu kaka na compte ya Nouvel Élan mon amboka Bruno Mimbenga alalaki te na les amis de Bruno Mimbenga cette fois-ci azalaki pena na ba mama alobi te otumoli ba mama otumoli Bruno Mimbenga otumoli Bruno Mimbenga otumoli Adolphe Muzitu bolanda bino moko la bokebi kabuya l'homme puissant pe équipe momba ya Océan du Congo ezalaki wana tozwa bilili ezongi mwana mboka Bruno Mimbenga bo bakiselaka ye mobundeli ye ekolo Congo alobi Kinshasa ekotika la bongo te pe atali mwana mboka Bruno Mimbenga alobi ngai na Muzitu topelisa mwinda na changu akitaki bongo précisément na mapela cette fois-ci akendaki ko benga nde ba mama po akanisi Mobutu Sese Seko Kukungwendu wazabanga alobaki otumoli Mobutu otumoli ba mama amoni valeur ya ba mama uto ekela nzambe a récupérer mwasi po ete mwasi solution ya makambo bonzwa Bruno na ba mama ya mapela lolenge kani mwana mboka Bruno Mimbenga na ba compagnon d'élite na ye Josué Lumumba na mama Océan de la presse ndenge nini bayambamaki na changu epa ya ba mama mwana mboka Bruno Mimbenga alobaki ba mama le 8 mars ezali koya ezali mukolo oyo ba mama ba revendikaki ba droit na bango po ete bango pe batelema lokola moto mama koyeko koma président de la république mama koyeko kozala bourgmestre mama koyeko kozala député mama okoyeko vana na bibonga oyo bileki lokola bandeko mususu lelo la Irak boko mona makambo yeko salama yango Bruno alobaki ba mama bolata bozolo lenge ba mama baza kosepela pe ba mama bazali kozongisa merci à lolengo la ntomona te merci wana tosukaki kaka wana te micro ya Océan du Congo pe ba panzi sango misusu bachelaki bongo mwana mboka Bruno Mimbenga azangaki maloba te ya komoyanola mama kisasa mbote mama Kongo mbote merci na bino ba mama merci na ba jeune ya basina merci na bino ba journaliste oyo bopesi biso esengo lelo ndenge boyebaki topesaki promesse l'année passée na esika oyo tozongi te tozongi te
yango wana eloko ya liboso na kopesa bino merci ndenge boyebi oyo eza masina oyo eza tiango boyebi bamama ya Congo bamama ya Kisasa bamama ya monde entier babundaki mpona mokolo ya 8 mars mpona koluka 3 paritaire fo ezali kotable donc mobali mpe akoki kosala ndenge moko mpe mwasi akoki kosala eza boye te eza boye te yango wana ndenge boyebi ke Bruno Mimbenga azali mwana na bino nazali ndeko na bino matanga esilaka epai ya mopaya mepai ya mokolo akufeli matanga esilaka na mokolo moko te eza boye te eza boye te. J'espère que vous comprendre peut-être le message wana pour vous dire que mopaya akotikala kaka mopaya akotikala kaka mopaya mwana ndako akotikala kaka mwana ndako ntango tozoyokwama awa bo eske bapaya bazoyi bapasi na biso eske ntango mai eza kotondela biso awa eske bapaya bazoyi barealité wana yango wana nalobaki na mikolo eleki bakoya lokola baprofete bakoyela bino badiscours bakoya kolobela bino maloba ya kitoko bolia bomela bokende bozwa pamba te eza mbongo ya leta biso nyonso ndenge tozali awa boyebi tozonyokwama kotala na bilongi na biso boye eza kotalisa pasi yango wana bomonaki pape bokitani ya Jésus Christ alobaki na ndolo oyo tata cardinal alobaki bato oyo bomoni bango awa baye awa bazonyokwama na molimo na esprit na mosuni na bango ndenge moko mpe biso bamama nyonso tofandi awa pasi eza na mboka yango wana na koloba mingi te peut-être nga na koclotire boyebi tobundaka bitumba oyo boye na bandeko parce que posa na biso ezali bamama bilenge lobi mboka na biso ezala na bosomi na yango tozopunda te keno tobengana na mutu tozopunda po te lobi courant na transport na mai na misala ezala mpona mutu nyonso eza boye to eza boye te siko mpona koresur biloko wana ezosenga participation ya mutu nyonso ezosenga bamama basala nini batelema balobaka ke masuba ya mwasi ekatisa na nzela te me soki masuba ya mwasi ekatisi nzela seke makambo nyonso kosala nini ekochange par là cela veut dire ke bino bamama soki botelemi makambo kosala nini oyo baza na assemblée nationale oyo baza na baposte ministériel baza mpe bamama lokola bino eza boye to eza boye te lelo na Irak bamama azobunda mpona liberté d'expression mpona liberté ya mayele ya mibali donc tokobenga nini parité me bamama ya Kongo botelema tonyokwami mbula na mbula yango wana na kopesa maloba epai ya boyebi ye peut-être pour la première fois nazali moko ya bamama oyo tobundaka na bango na bitumba mpona kosenga peuple congolais telema kobunda mpona kozwa transport yango na kosenga na bino tobetela ye maboko mama esukaki bongo te mwana mboka océan de la presse congolaise ye mpe azangaki message te ya kopesala bamama ya Tchango précisement na mapela malamu elenge oyo soki nazalaka pene na ye pamba te bali bilenge oyo bamikabi lokola mbeka komonana bambula na ye ngai nali mpaka na ye kasi akoteleme ntongo midi pokwa koloba ete na bolingo ya Kongo mpo na Kongo tika ngai na telema epesameli bato nyonso te natalaka mpe ndeko wa ngai Josue po ete ngai na bango toali mbula moko te bali bilenge oyo baleki na ngai
kasi na bolingo na ngai na bango tokotambola lokola moto moko tokoloba liloba moko ntina na biso yali nini bobele Congo tokeseli bikolo kasi ekolo wa biso esangisi biso banso yali Congo ntango na akoloba bikolo yali Kabila mokongo ali moluba ali moswahili ali mongala ali kasi biso banso toali bobele bana ya tata moko mama moko ekolo moko nde Congo lolenge moko Yesu Kristo atikaki na bokonzi bwaye akiti po ete ngai na yo tozwa bomoi ya seko atalaki lisumu ya moto te atali mabe ya moto te atali molai monene te kasi alobi ngai na ye po yozwa bomoi ya seko tala ntina biso mpe toyei awa toyei po ete yo mama ya mapela olongwa na ino na mwa esika oyo elongo bani te po ete bozwi oyo mpe nkita bwali na République démocratique du Congo ebongi te bamama ya biso bazala lolengo oyo na mawa mpe bilenge bya biso basala makambo elongo bani te kasi lelo tokopesa na penza malako ya mingi te me mikolo mikoya tokozala na malako esengeli totangisana mpona nini yo mama esengeli olamuka mpona nini yo mama esengeli otelema mpe mpona nini ngai mama na bino mwana na bino koko na bino na telemi eyali kaka mpona ekolo yango yoki na ntango ya Mobutu alobaki otumoli bamama otumoli Mobutu otumoli bamama otumoli Mobutu mpe Bruno mwana bino alobi otumoli bamama ya Tshangou otumoli Bruno Mimbenga otumoli bamama ya Tshangou otumoli Josué Lumumba otumoli bamama ya Tshangou otumoli mama Oseya seke biso tokotelema wana mpona kodefendre cause ya bamama esengeli mama lia malamu esengeli mama zala malamu po ete mama nda botaka bakambi oyo bakokamba lelo bauti na nzela biloba mama kasi boni mama lelaka boni mama vandaka nzala boni mama aboti mwana na ye mpe mwana akoyeba mama te tolobi te likambo wana ekosimba te tala ntina biso topusani epai na bino po ete tokosololaka tokolakisala malako na mikolo mizali koya soki boyoki mbela botelema ya solo maponami mazali ya solo tozali na mposa ya maponami kasi tokokende maponami oyo te tosi toyebi bokonzi akozala x te toboyi maponami ya bongo yo kokende maponami oyebi deja ke bakovote moto kengandi esalama wapi po ezali loloko ya nkuku moto akoyenda komi na pape na nkuku me oyo biso bokoma te balobi biso tokozwa deuxième mandat eyali bongo yango biso tolobi tobunda na ino etumba lobi moleki na 23h catastrophe mosalami na este na biso ya république ba M23 bapanzi mituka ba e-commerce bapanzi biloko bya bango mpe bango batikaki te babundaki kasi lelo soki tobundi te tokobika malamu soki totelemi te bamama tokobika malamu nasukisi na lisese ya ana boyebi lisitwale ya ana mbanda mwaye aboti bana kofingaka etongo midi poko ana babengaki ekomba kasi eloko ni ebikisaki mabondeli ana azalaki kokende mikolo nyonso kobondela nzambe na banzi na Eliya moto na profeta abengaki ye moto aliboma abimosa alangwe masanga te boni kotiela biso makele boye me na nsima na yango motuna na tuni biloba mama na bana ya mbanda ya ana mwana nini ayebani mpe atombwami eza mwana ya ana te soki bolingi Bruno Mimbenga bokosalela lisese oyo nga na yebisi bilo tika nzambe apambola mwana mboka pe Lumumba lokola batambolaka bango basato mpona etumba ya bango bakompagnaki bongo ndeko na bango Bruno Mimbenga na mosala kitoko oyo azali kosala na Tshangou ye mpe Lumumba azalaki na yemaloba te tolanda la micro ya Océan du Congo na nzela ya mbote ndeko Kabu ya l'homme puissant tomoni bino na na bino boye kofinir ndeko Bruno na likanisi po azwi mpona kofinir bamama Océan alors message na fort ezali na bango. Bon, étant qu'activiste, je pense que Ngai Sonaye Lelo na Mulolo Ndeko Bruno a organisé et Ali Tango na moni message ndeko a lancé Natina Boyei ya président Oyazali président français Emmanuel Macron Koyana Kati Ambo Canabiso. Et la France est complice, la France a toujours été complice. Moto abomela kaobi bébé, oikoya jamais nanda kunayo akabula nayo mawa atangisa nayo maya miso sindela moko pamba te tango yozali kolela na ndenge ya solo yazali kotangisa maya miso babenga yango larme de crocodile. Alors biso tori kondima te ndeko wana obali complice na makambo nyonso tu otomona kilobia bavotaki oui pour la prorogation embargo ya achat d'armes congolaises mais lelo yo
moni ndeko ye alikalata kazaka ya bosato ya basanto pona koeluba ete azali kocompatir na biso. Alors il ne peut tant, n'est-ce pas, que ça la hypocrisie. Il est maintenant temps yo biso ba congolais, biso ba jeune, une nouvelle génération, panafricanisme, toali na idéologie, lumumbisme, toali maintenant éveillé. Na banzi na awande toche point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo malelo soki bo sepelaki na maye manso maleki na mokolo malelo pe na oyo topesi toli pe tolobeli bino bo pesa bongo matondo mingi na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info o bazalaki au four au moulin pona kopesa bino mosala kitoko pe mayebisi ya siki ya mene bo pesa bongo. Merci na Kabuya Lompisa, on n'échange pas l'équipe qui gagne na caméra pe na Moïse Ngombi misa pe électrique na montage pe Pape Jay directeur recherche stratégique pe sango mokonzi pare be miso babiso kasi Kabuya Lompisa tokoki kosukisa bongo te sans pour autant to pesa balandi minene ya magazine Océan du Congo info mbote. On a tomoni bongo ba maman missionnaire na plus Trondé, tomoni bongo maman na Jolie na Suisse pe pona ninité moi na mère de Bruno na Autriche pe le number 1 ya Océan de la presse congolaise JKM na France, papa Alfred na maman Clarisse na mboka passe na ino ya CNT live wana na Canada. Merci encore une fois la papa Michael la sensibilisation pe mobilisation pe maman Célestine. Merci d'abord pour Amen Tangola. No, bon dia, beau terre de bonne nuit. La RMC comme la bilo maman d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido. Kasingai on azalaki liboso la bilo Océan de la presse congolaise ko pesa bilo mayebisi soki bo sepeli. Bo ganga makasi bisika nyonso bozali. Océan du Congo. Ebale eboya mbindo. Nalobani Kabuya na limwe.